mosusu ezate nga na bota Sara tolo finga ngayo ofinga nga mwana na nga ya badrogue ofinga nga ohumilia nga mais comme une maman parce que mwana na nga aza na badrogue nakobwaka te musopo na nga na musopo na mutoli na ekangama nasala boye parce que naza une mère nandima humiliation ya kobuka libala po ya mobali wana nandima humiliation nabuka libala po ya mwana na ngana bato bafingaka nga mwana ne amelaka badrogue mwana ne asalaka bo parce que c'est yanga nabwakaka ete partout nga nakendaka na ye partout lelo abengi ngai ndeti na nakoyebi so puissance da une mère abengi nga na telefone nazaki na posta nazokende koposte mikumba ya bato abi mama call me nabi koza nini aza travailleur full time aza na mbongo kasi ayebisi mama pesa nga $20 naza na besoin $20 abi wa nga na peso mbongo yo oza na mbongo te alobi esoza mama na nga eloko wana emankaki nga soza mama na nga nga na kokola epano te parce que oza mama na nga pesa nga $20 banki na nga ekangami il faut kakopesa nga na opeso ndenge nini o tambusa place nazali parce que nga mutuka na nga eza na pétrole te nalobi ok zelanga nasisi akoposte nasisi koposte place ye azalaki ezalaki 30 km kotambusa ezalaki lokola 30 minutes nazwi vola nakangi bana nazalaki na la fille na nga Aziza nakangi bana natambusi nakomi kuna alobi nga nazalaki na besoin ya mbongo na yo te nalingaki kaka namono mikolo ebele nazomona yo te oyebi nayokaki ndenge nini alobi nga naza na besoin ya mbongo te mama lelo eza lendi babanki etemboli efungwami nazalaki kaka na besoin komona yo nasepeli ndenge namoni yo abi what abi namoni nazomona kaka na batiktok na batelefone nalingaki naloya to namona yo nasepeli alobi mama okoti makasi nabi we baposte bana mwana azomela naza na biloko ebele obi mama pemisana banda kosala ta live une fois par jour nazomona balive chaque fois mpe ozonganga makasi ndenge ozomelisa mwana okokonda makasi apesi nga conseil mwana na nga natani nalobi oke nayoki alobi toswa lelo shopping nabi alobi sombela bana biloko akolia nga na kofuta omoni si ma fille à moi nasalaki shopping plus que $800 asifuteli nga alobi kende sikoyo alobi George aza ndenge ni nde mwana ne nga na mokolaka soki George aza bien akoli azaka mwa mosika azaka Mary Bridge 3 heures d'eta kotambusa kasi azalaki koto epa na biso tosololaka surtout kaka na batelefone nasepelaki komona ye omoni koza puissance ya une mère ntango nakomi na ndako ayebisinga mama relation na nga ezosimba te nalingi I need to move on nabi mpo na nini problème eza nini nakomi siko koyoka ye boye nakoyebno makambo nyonso te nalobi te bamibali nyonso bazalaka ndenge wana be strong pese temps pese temps après ayokaki alobi ok mama listen thank you for good advice même si naza zoba na internet même si bozwaka nga ndenge nini batima fille ya moi azolinga advice nga napesa ye conseil mpo na relation na ye siko ngai mama na ye soki nalingi nazala na problème na relation nakotaka na blanquette nakotaka na mbeto na mizipi nakomi kolela okotuna nani makambo ya relation na yo okometela nani bato nyonso bakoma danger okobetela nani Saratola omoni ngai oyo ngai
lelo nozomona awa naza mwana baboya. Baboya te papa na nga boya nga. Naza mwana babandaki ko négliger na famille. Po nakola malformé, nakola malformé. Nakola parce que ya banzala. Ngai place nga nakola et pas tanti na nga aza en vie. Babandaki kolia soki batiki te na kolia te. Soki balambi na kokende kosala misala nyonso soki batiki te na kolia te. Ndezalaka vi nakola. Nakosukola basani, nakonika babilamba, nakokende kokata pondu na bilanga, nakoya na bakoni, nakotuta pondu na tina moto, tangu taya kolia, ekomi na kolia te. Kaka bango batika, ndengai na ekolia. Nakola na vi wana, ngati lelo nga nakoma nazalaka shege, ngai nakola na vi ya shege. Via kolala kana babalabala, via kolala kana bawenze, ya kosala kama misala na ba restaurant de vinga na kola na kati. Mais mutu ayamba koma na poto c'est moi o babandaki ko négliger. C'est moi. Ngara babandaki ko beta nga bapakoli nga pilipili na lali na moi. Bapakoli nga pilipili na lali na bo bakokanga nga basinga oya abeta mukolo mususu na bungisa connaissance nake ko bi retrouver na hôpital pour ya fimbo. Mais parce que Dieu est bon, ngai nde mutu na ya na poto, ngande na mema famille nyonso na poto nga. Après na biloko nyonso na balekisanga nga tanti na nga da simbanga makolo mobali ya de vierge nga. Tanti na nga afungoli nga makolo alongoli nga kaleso mobali ya de vierge nga. Makila na nga ya vierge tanti na nga monango. Après tanti na nga ebisinga zongela lisusu lobi parce que nde okobika. Nakoma na poto alisenga nga pardon. Koze eloko mususu te lekaka pardon. Koze eloko mususu te sarato lekaka pardon. Koze eloko mususu te. On de top de pardon eloko mususu te ezali. Bible lobi. Après pardon eloko mususu te ezalaka. Zala zwa ta ya kolibisa mwana na we yaya. Zwa ta. Vana na se. Benga Enoch, limbisa mwana wana. We never know tomorrow. Toebi lobi te. Lobi eza ya nzambe. Ndeti na nzambe abomba fitir. Toebi te. Parce que soko lobi makabweleke la ona vide tino bwaki Enoch. Ngai siko ya makasi. Nga batianga na sipo to babeta nga masasi ona iba $100. Mais, et comme attend. Pona zwa bénédiction ya makasi. Ezalaka na limbisa tati nanga. Nakoma na poto kalanga na zambo na poto ya kala. Makambo ebandaki kosimba te. Makambo ebandaki kosimba te pona ni parce que nakanga biloko moko na motema. Nalobaka ngai mwana mwasi wana na kolimbisa katete mukolo kokufa. Kasi mukolo moko na vandi na chambre nanga na lobi pona ni makambo nanga na ye na poto naza na 3 za awa. Makambo ezo simba te, na simba koto ezo simba te. Na simba koto ezo simba te, na simba koto ezo simba te. Na lobi koza eni moko na tilela mutu moko na motema. Tanti nanga benga nga zo senga nga pardon na lobi nga na yo ti mukolo na kokufa. Kasi ezalaka ebo matin na lamuki na bibisa ngo na motema na bengi ye. Kombo ne pe Elize azando ya mama nanga. Tobi Elize na limbisio akamwi. Na lobi na limbisio. Après na limbisa. Les mêmes semaines makambo nange bandako kufungwama. Koza biloko mususu soko ligiza be apambola yo. Il faut olimbisa batu potika la libre. Limbisa potika la libre. Ata soko kozala pene na ete tia e mosika kasi limbisa parce que otika la libre.
oyebi lobi te omoni mokili oyo toza awa toyeba biloko nyonso tozosala na mokili ekotikala awa kuna tokokende kaka motema soki oyebi ozosala biloko mpo ya awa na mokili sala kasi soki ozolinga osala yango mpo ya nzambe obotangaka na munoko ozala na motema ya kolimbisa ozala na motema ya kolimbisa zala na motema ya kolimbisa yaya ngai naza mutu na yo te nakoki jamais kopesa conseil na otala Enoki na elongi natali Enoki asali nini ya mabe ya koleka mwana na nga bakanga yo inane na prison Enoki asali nini ya mabe ya koleka mwana na nga bandaki koyiba na bawenze ya batu Enoki asali nini ya mabe mwana na nga azalaki na badrogue azalaki na bamasanga me ezwata na bandaki koboya kolimbisa ye epoke moke nazalaki na zemi ya munene ya juni ya mwana na ngana ya maladi zemi ya munene ya 9 mois bakange soki ayibaki wapi babengi nga na cour na parquet ifo nakende mama ya mwana nakende nayebisaka ti mokolo nakokufa nakolimbisaka yo te nazokende nazomibenda kasi ekomaka epoke moko nazomona mwana makambo azosala ezosimba te lokola mama nabenga mwana na nga na pambola ye lokola une mère naba mwana oyo nasi nasali makambo nyonso ezosimba te nasimbi koto ezosimba te bapriere nasimbi ezotimba te nalobi o bible elobi ngai nde mama ya awa na se zelanga moko napambola ye nabengi mokolo moko alala natileli maboko napamboli ye le même jour mwana baluka koza makambo mosusu moto akotaka na kati paske ya vie vie epermettre yo te omoni kaka soki nasali boye te nakolia te lokola nga nayiba na vie makasi nazalaka ya koyiba ya makasi eza vie epermettraka nga te natika soki nayibi te nakolia wapi soki natiki te nakolia wapi ntango mama atikeli nga bana nabandaki kosala kindumba nazolala na bapapa mikolo eza vie ezopermettre nasala makambo wana naomona papa moko ya busoto ya paka apesi yo mbongo lobi batikeli nga charge ya bana omwe nasala kindumba mpo paske nalisa bana oyo zala na ta ya kolimbisa mwana no yaya oui on sait jamais tomorrow batu bakokosa yo wangana eza ya yo te yaya no bakosaka conscience te bakosaka conscience te conscience ezaka makasi kokosa okoya kokosa biso na internet tondimi aza ya yete aza te kasi conscience na yo moko ebi vérité ezalaka te na mwana wana otilelaka motema nde mwana awanganaka yo mwana otilelaka motema olobi oyo nde akosunga nga na vie nde mwana oyo apesako soni mwana oyo banegligeaka chaque fois nde mwana oyo ayaka kozwa oyo na kimukolo okomi paka ati yo na ndako patient ntango namemi zemi ya patient tozalaka toza na baproblème na papa na ye nakenda kovanda epa na biso wana azoya kotala eme azoya kotala eme tozolalana na memi zemi mobali awangani nga alobi mwana aza yanga te zemi oyo eza yanga te ekomata nazwi esprit nalobi nabimisa zemi oyo paske nakoki kobota zemi te mobali awangani eza ya ye te conscience na ngai eyebi eza ya ye nalalaka na mibali mosusu te ye nake pa mama moko daba de bato ya nyarugusu bayebi mo 1 nake nalobi nalongoli zemi mama fungoli nga koli zemi eboyi kobima tozongoli kofungola koli zemi eboyi kobima makile ebimi pipipi zemi eboyi kobima ngai nakoma na niveau ya komela mungwa na meli nasali mungwa ekomi na meli zemi eboyi kobima nalobi nasala nini na meli bapilire 4 pilire zemi eboyi kobima nalobi zela na bota tangu nakobota nakofine na makolo akufi boyo ka satana ndenge azaka makasi zemi 9 mois nazoyeba na koboma mwana nazosala préparation ya mwana te nazosala préparation ya mwana te paske nga nasi nayebi ntango ya kobota nakofine na makolo nakoboma nakobota te nzambe mpe ndenge azaka miracle pasi ya kobota ebandinga pasi ya kobota nalobi ngai nakokende na hôpital te kobota paske nga mission na ngai eza mwana oyo ndenge papa na yawangani ye ngai nono mwana ntango ya kobota na koboma ye
na mikangeli na ndako na kobima na ndako te. Mama, na yokaki mutu oyoki mutu kopasuka. Noki lokola kake kwelinga. Il faut na benga siko tabia camarade nga tabia mutu esalinga pasi. Na mutu wana na kamwa pasi ya kobote bandaki koya na mosika. Na kena hôpital bo bazo traiter nga mutu ndenge na zoganga mutu ezo sala mwana bibi na makolo poa. Moya ko finya ezalaki te parce que nga nazo concentrer nanu na mutu ezo sala nga pasi. Wana nazo ganga mutu mwana nzambe asali miracle na koganga na nzambe mwana bibi na makolo poa. Osi omoni mwana okobomaye na komi kokolisa mwana nga après mwana tango ekobota ma textuellement tata na ye na kolisi ka mwana nanga kaka bongo na kolisi mukolo mususu vie betinga makasi na lobi nakende na Burundi nakende koluka vie na kangeli bana na ndako na lobi oya koya kosunga bango akozwa bango na ka de réfugié na kangeli bana na ndako ye passé azalaki nanu soki na 2 ans na kangeli bana na ndako ngai wana na kangeli bana na ndako na komi place moko na rivière ya Nyarugusu moteme tutinga na komi koyoka kaka na sina kangeli bana na ndako na sala ndenge ni nazongi na ekokuta bana tala mulunge na komi koluka bakoni na papa mwana onga na bandaki ko négliger akona mabena bandaki ko finga chaque jour papa no aboya yo kasi lelo ndabe milinga meilleur joueur na Australie ndabe abimelinga mwana onga na bandaki ko négliger nga na bandaki ko tia motema pa ya aimer fie na nga wana parce que akola kitoko parce que aza fie ya kitoko azaka kitoko na bandaki koloba fie na nga ndenge aza na bapistolet akobala lelo nde moto abima ya drogue moto ya masanga oyo nga na bandaki ko négliger ndabimi meilleur joueur na Australie abetaka balo ndasalaka musala soki omoni nga lelo kolata na nga oyo nyonso na basket ye ndasombelaki nga na nde mwana ayebisaka nga akobimaka awa na ndako na ngai te akotikana na nga libela ti mokolo nga na kokufa mpe aprometra nga na kokende na ejike ya te ejike eza place na babokolaka bakoko alobi mama mokolo na kokola yo ovandaka na ndako na nga eme nga na bandaki kotilela espoir aza wapi na balabala nano avandaka place motigambia 3 heures dita kotambusa meme ata 5 heures dita tokutanaka anatanda omoni nzambe ndenge asalelaki nga contraire nzambe asalaki nga contraire mwana otilelaka motema nde mwana afunga kote meme ata na poto na bandaki kotangisa eme na Saint Aloysius College eza première école na ville na ngai ya bandaki kotanga na CBC na école kaka bamibali kasi eza frère ya muke parce que nzambe alingaki asala nga contraire azaki makasi na mathématique azwaka sponsor abandaka kotangisa ye lelo abimelanga nani joueur abimelanga ingénieur ya makasi aza ingénieur ya kotonga ya makasi na bandi koyoka soni koza biloko mibale na vie mwana na mama ata soki nini ekuti yo kosede te yaya kosede te nga soki nazobeta bamasolo parce que napesa bino makasi especially ta mère propre maman na yo mwana no propre la raison le plus fort est toujours le meilleur maman na biso bazaka na mabe te maman na biso bazangelaka biso te mama boma moto parce que wana kobanda koloba na memo na mukongo na boma moto yaya ata place omoni mama za nerere mama na nga za boyaya soki ekomi place ya mama boma moto mwana azaka na raison liboso ya mama te mwana azaka na raison liboso ya mama te ta mère c'est ta mère mama noza mama na yo mama noza mama no na liboma ya mama na ngai abandaki kolambelanga biteku te biliboma ya mama na ngo bafingaka awa na bandaki kobima na ekole kobuka biteku te kwata ya masuba asukoli yango atiango na badongodongo alambelinga na ye koliaka mwa fufu ya moto ya mama ya moto ya liboma mama aza kaka mama
mati yo. Okomi koloba soki nga na lobi awa ekokomi sangate nga na sana mama na nga ya leki. Ya famille. Soko tindeli mbongo akoyebi so akwesa kyango na Western Union. Otindeli mbongo lero ko bimbongo ana babotola kinga ngona nzela oyebi eza lukuta. Kasi paske moteme ninge koma na suko okangika ka telefone no kwa olali. Olobi likambo nga na koloba ekobi mama be. Mama zakaka mama yaya. Mama yaya. Nani? Mama. Ayaya. Oni boyko. Après bana o basala ka ba mama boye. Eza bana oyo mama kolisa ye na pasi ye moko comme une femme seule. Comme une femme seule. Mama kolisa na pasi. Nde merci boyaka kopesa bango na internet ko finga bango. Nde merci. Oye kopesa ka bango ya koya ko finga ka bango na internet. Boza bana mabe. Boza bana mabe. Ngana ebisi bino timu kolongana kokufa. Na kotika na jamais kondima mutu afinga linga mama na mutu aliboma na kochiko omweto kende na leta. Soko za Australie. Bato eli ba ebinga ngana mama na ngai na kanga ka motema te. Toko mema na mabe. Nde azaka mutu aliboma. Ya komema basaki. Ma mère à moi. Attention qu'il est long Zambé à nos vies. Ba de la mokili nono lingo bota manane na kwesa kwesa nga mama no pesa nga te mama. Kasi mama na yo azana no envie. Ozo finga mama no kwa ya mobali. Ta mère propre madame. Boni boyeko finga batu nyonso. Combien de batu nga na finga kaawa? Combien de batu na finga kaka c'est pas mama nanga ko sympathie. Et pas maman nanga ko sympathie. Parce que c'est ma mère propre. 9 mois ya semi maman. Ndenge mwasi abimisaka mwana. Yaya. Ndenge mwasi apushaka mwana. Après lelo maman nanga pushanga amona pasi 9 mois ya semi. Nga nono parce que maman nanga za mutu aliboma na ya ko manquer maman nanga na internet ekotika na jamais ko sale. Na soki nzambe apesinga motema ya koloba na pona entre maman nanga na papa nanga kolisanga te. Nani akufa na kopisa papa nanga akufa. Papa po bakodisa bana na bango c'est bon okodisi mwana na yo wana nde ozalaka na choix te ya kopona parce que okoni na papa na mama. Biso bao tokona na mama ya bana baboma. Après bayebisinga na pona papa na mama na kopona akufa ta lelo lelo. Akufa meme ata sikoyo. Na ebite monokolo wana kobimisaka ko wapi. Mama na nga ndoki. Mama na nga ndumba. Mama na nga lingaka bien na ngate. Mama soki alingaka bien otembe na finio na hôpital yaya. Soki alingaka yo bien na yo tembe na finio na hôpital. Koza mwana mwasi te alingaka abota mwana po abonga ye. Koza mwana mwasi te alingaka abota mwana po lobi mwana na mona mabe. Mama nyonso alingaka bonere pa mwana na ye. Mama nyonso ya mokili. Soki omoni mama azopekiso eloko oyeba aza mokola mona ebele azomona makambo wana ekosimba te. Makambo wana ekosimba te. Te ntina mama nyonso alingaka bonere pa mwana na ye. Kasi bino lelo bokomi na monopole ya kozwaka bamama na bino boye kotanda bango na TikTok. Mama no propre. Combien de bato toyebi ba histoire na bango awa? Balala na babapa na bango basangisa mibali na bamama na bango. Kasi okoyoka ndenge mutu azomi défendre mpo na mama na ye. Mama na nga soki azalaka afi mbele ezalaka boye te. Mbele namona pasi oyo te. Me yo oza na mama no envie ozoya komanke na TikTok. Parce que ba omoni visibilité bato balingi bapekiso komi kogala. Avenir ekorapele biso. Merci. Merci. Nasilisi. Avenir ekorapele biso. Muta mama no pardon. Soko moni kaka makambo ya relation makambo ya mbambongo ezosimba te. Benga yo lobi mama naza na besoin komona yo. Okozani lobi te naza na besoin komona lobi mama. Fukama mama. Nebi ngai osalela nga eloko te. Nebi ta mususu osobosana. Soko zana eloko kangela nga na motema fungolela nga motema mama pambolanga kenda pambola yo. Kenda pambola yo. Yebisi mama na kobima te sopela nga soyi na mutu pambola nga makambo na ngai simba.
akopambola komona le même jour makambo kosimba komanda koloba bandoki bazate mama makangelo eloko na motema parce que mama koki kokangelo eloko na motema kasi soki amoni alisambla oza bien nzoka aza na eloko na motema yo ozomona makambo nyonso ozosala ezosimba te okomi koluka bandoki te eza likambo wana kangelo na motema luka apambola yo luka mama no apambola yo mama na papa bazaka na pouvoir moko parce que Bible elobi nde nzambe awa na se ya moi tango moni makambo ezosimba te kende pa na ye yo ozolinga otia nzambe alola ya mosika ya awa na se ya moi ozo néglige okozwa wapi batu nyonso bazwa na mokili bazaka na connexion na bamama na bango batu nyonso bazwa na mokili bazaka na baconnexion na bamama na bango okomona mujouere ya munene ye kaka mama ne atiki mwasi na ndako kasi tango balingi bakende kopresente kuna bamemi mama na ye bénédiction mama na ye ayebi valeur ya mama okotuna jouere otoyebaka mwasi nete kasi place nyonso amemaka mama na ayebi ndenge mama na ya kolisa ye c'est comme ça luka mama no yo senga e pardon ata makambo eza te olobi mama olobi nga na toza na problème te pambola ngai akobanda koseka akomi kopambola yo nzambe pesa mwana nga vie mulai nzambe na yebi so au nom de Dieu okomona le même jour makambo no ekofungwa bénédiction ya une mère okoloba nga na balaka te biso bamisusu totula boye parce que toza na bato ya kopambola biso te omoni nono aboti bana 12 bapapa misatu okomi komituna dano no koma ndenge nini kuna nazana nga na mutu akopambola nga te nakokende kopambola na cimetière yango nazala ngo te nakokende kolele pa nani soki mama azalaka mbele na kata na deuxième libala mama pambola nga ta musu makambo ekosimba bino boza na baopportunité kende kolele pa mama no soyi ya mama ezalaka bénédiction okomanda kolela na botaka te ye mama no akangelo makambo na motema c'est la malédiction akangelo eloko na motema obotaka te parce que mama no akangelo eloko na motema kenda fungola yo okobota kendo fungola yo oyebi connexion ya mama na mwana mutolu ya mwana na mutolu ya mama ekangama na placenta ekangama mwana bimaka na mutolu ya mama mwana bimaka na mutolu ya mama soko oyebi te siko tangu yo zo néglige mama yaya ata osali nini okomanda kokoma na 10 ozongi na 0 tango za na malédiction ya mama okobanda kokoma na so komi na sa ozonga kokosa biso na internet naza na nga bia lukuta bebe okokoma na sa okozonga na 0 okokoma na 1000 ozongi na 0 kasi batu bazaka na bénédiction ya mama bakendaka 1000 2000 akomi ti na 5000 parce que aza na bénédiction ya mama boluka banzela kokende biso baorfele mama okokende kolela epa nani baninga na biso bango bazosakana na bamama kofinga bango bandoki bandumba biso baoto kolela epa nani ko bato oyo baza na bapoemponi na bamama na bango bakosa bino te baza na vie ya bien lukuta soko senga nanu pardon okomata soko senga nanu pardon te okomata mvio ya matalana kasi na motema ozosouffrir okomata envie matana na kasi la ke motema noza na kimia te mama bino bozo sakana na mama ma mère mama ouais. Merci 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 nga mukolo mususu na yoki moteme kominga na suka nalobi turo soki nalobi te nakoya kokufa na dépression naluka nga mpe nazwa mama na nga moko awa na internet awa obi tambola nazwa mama na nga moko na internet mama na nakoki kotangela bino ye me bolingi natangela bino mukolo wana na benge nazolela mama Eugénie kombone mama Eugénie omba soko moni nga eloko ekomi nga na suka yende nakendaka kolelela mama naza boye amataka na baleve na nga surtout kombone Eugénie omba mukolo na motema ekomi nga na suka nobi awa zela nakende kaka epa mama nakuti epe aza mama ya bien nazwa yawa na TikTok mama na nga nazwa yawa na TikTok apekisa kanga biloko bele liboso komanda live ya kana ko ebisanga na memela lobi non ko sala bongo te zala makaso zala bana akomi ko conseil comme ma mère à moi après na yoka ke makasi eloko aboinga na sala kate
eloko akoyinga na sala kate parce que nakomi kozwe lokola ma mère pe azata ma mère nanga te aza yaya nanga parce que alekinga soki akozo 50 kala mingi te ngaka aza lokola sœur nanga nakomi kozwe lokola mama nanga siko itala ngai mama nanga nazwi awa na internet et yo biologique ozoboya ko respecter ya yo biologique eloko mosusu na betaka libanda ebisinga nono moto abetaka libanda boye te makambo oke nango mabe zonga boye sala yango boye c'est comme ça une mère soki namoni nga lero akonseya nga une fois nazwa conseil na lata yango ti lelo esalanga nazala makasi boye nesalanga nazala makasi nazalaka na sina komi désespéré motema ekomi na suka nalobi te ezela naluka motu moko nasolola na ye après nakenda kuna apesanga makasi moko esalanga lelo naza awa yo siko mama na yo yaya mama na yo merci Keila parce que osengi pardon Nzambe apambola Nzambe apeso makasi people learn from mistake moto ayekolaka ntango osali mabe Nzambe apeso makasi next time do not come here koloba makambo ya famille na yo chaque famille eza na baproblème na bango komona te bafamille boye eza awa tozalaka na baproblème na biso mokolo mosusu tofinganaka na bagroupe kuna nga nanu kuna na groupe nga nde nazalaka impoli na groupe kuna ya famille nga bayebi nga soki nakoti nga